ya Benita. Benita nde tozoyeba te kaka senka ba mama bipopolo batekaka tekaka kuna na mawenze ya bitula. Tozoyeba te kabi. Oh nai. Nazo kipenda gate nazo mara foto ya mutu ango batu bazolo ba filtre Snapchat. Kana zo comprendre te za nini. Kana yeba ti teke Benita. Est-ce que ba yako tinda nga Benita magodiste? La ba fille Benita côté bogabi. Ala makambola ya ko finga ngelo ngimabe ponga la kokana Benita te. Boke de ko finga Benita longi mabe kuna. Benita za elongi mabe bande konanga. Benita bomola kawana na Benita oya solo. Parce deux personnes. Ngaka ka model bomolinga awa. Eza gai. Me Benita baza de Benita. Benita ya butu, ya magoda, na Benita ya boy. Ya pipe. Boke de komona Benita, muna boyebi bato bilongi mabe. Mo sepelaka biso boye toyeka ka boye na suki na biso boye, toyeka na makiai. Boke de kosala kuna boke de kofika ka elongi mabe ya Benita. Benita nde tozoyeba te kaka senka ba mama bi. Kio bandeko likambo na maquillage bana basi likambo na maquillage taeza bato make-up ebongisaka bango bandeko atanga ntango namoni foto wana capture wana Ramsi aza koniema mabela Benita elongi wana ngambo na milobelo Benita ya nde moko bandeko taba mutakalizaka Pamela Shekola oyebi ke na reconnaître te ke eza ye ntango naomona bato bazokoma bacommentaire nga lobi bon Shekola ngo ye yo nde me nga Shekola ngo modele namona ye na musika naloka nzoto wa baninga te nzoka nakozala mama leki na ngai bandeko elongi ya be aka tala make-up ebongisaka bato ya na bato mpenza make-up esimbaka na bango surtout bo batia yango bien wow deux personnes différentes mama ji soki mama ji alobi botikaka kokende kofinga ke elongi mabe bokende kofinga Benita ye aza elongi mabe te eza Benita deux personnes bandeko so nasala émission oyo nga nasemokaka na wana bato te biso tu toabikela mwa nzambe mais sauf que pardon nalika nayebisa ba jeune fille bandeko ya nango mabe te kotia make-up mais eleka pe te ok bato bamesana mpe na elongi no normal scandaliser mingi te mokolo bakomona sa make-up il y a de ces gens là les amis croyez-moi akoma condamné donc akoma prisonnière à make-up ye jamais kobimaka sans make-up surtout na média pour sinon te bato bareconnaître ye te bato bareconnaître de ekoma punition bandeko ngai misala na bamikumba ya boye en tout cas bandeko basi ebele bazanga mabala likolo makambo oyo mobala alingaki na make-up moko mosusu kaka ndenge ezalaka kaka bolingani na mutu ti siko na circonstance moko na ekoincidaki to mpe esalaki ke bose retrouve sa make-up bino mibale oui surtout lelo tokoma na système ya ba vitesse mobali na bobalani te me oka olalaki epa na ye siko make-up balala na ona elongi te make-up balala na ona elongi te ebebisaka donc ti oblige kolongola make-up na yo bolali mpenza na mobali bona babutu na aotya mpenza 4 te na batongo mpenza ntango atali yo bien habillé ye yo to ye te moto alembi nzoto mbala moko relation ekomi ya baneti neti ya batanto plutôt eti longue histoire switch off abi pardon ngai oyo baguna nga te ye baguna ye eza oyo amonaki na make-up wana yango baguna ye ntango amoni osala make-up ondire obima moto mosusu baguna ye yango wana te na bana basi oyo batiaka babutu mikolo ekomi kaka lisoko lokola mbuma muscade bakongole anayebi te bazwa silto wapi yo olataka butu sikoyo mokolo bokenda mobali jour yango oza na butu olongola yango na misu na ye to kolata yango te en fait c'est compliqué avec les filles les amis acceptez-vous s'il vous plaît kobongisa nzoto eya mabe te mwa mafuta no ya bien balobi pete kotya make-up te okotya mwa poudre na yo ezalaka nango koexagere te non seulement ça ekoma mpe ya mikolo nyonso te yo vino okomi condamné na make-up mabe pe
ba mesana na open elongi no normal biso ba misusu ba mesana biso na ba bilongi biso ka ndenge za donc mukolo cha make up ezala acceptable parce que ba yebi ke ate azalaka boyete azalaka na eboy ozalaka na yo bien otie make up ozana okaka bien bato ba mesana na yo siko bino bata ba make up c'est compliqué siko yo lataka buchu mutu neza mukolo boko kende okolata buchu to kende sans buchu oke sans buchu mukobo okende hotel to kolata buchu ta muso alulaki yo na sima wana na ngwende o amonaki nzoka ndezaki ngwende ya buchu siko yebisa ngai mukolo se retrouver plat neti esobe neti triplex ou encore lisoko lokola muscade siko aosimba nini et puis après ezande nini parce que eza na bato ba relation na bango eza basé na oyo mobile amona oui hein? Moi j'ai une amie les amis excusez-moi na oloba mo mangala makasi j'ai une amie habita balingana mobile ne sika siko heureusement azara déjà azara muto nzoto bon na habite na lobango bongo heureusement je sais pas trop mais ta balingani sika muko ndenge ezalaka bokei mobala osimba simbe pena na sima yebise moi j'aime les fesses bande obolimbisa oui hein il y a des hommes qui sont comme ça donc eza pasi siko yo lataka buchu mobala lula yo ndenge wana oui peut-être bato mosusu bakoloba bongo mokolo kobela bon eza ba réalité ekomaka eyaka mais tolobelana na angle oyo tozali phase anan siko yo lataka buchu mobala obaye tianga tianga nde babiloko ekoma bamamba longue histoire bandeko songa na sali émission oyo eza mpona loba na bino ke milinga mindima ndenge oza ndenge nzambe asalela yo komibongisa ya mabe te kotia propriété eza mabe te mais des fois to exagérera tolekisaka yango moni lelo bato bakoma oesalisa bachirurgie bachirurgie oyo ezokoboma bato bandeko bato baoke natielaka bino je crois c'était l'année passée on asalaka na début année oyo année passée je crois l'année passée video ya mwana mwasi oyo bande kopola mfwenge mwana mwasi kitoko mais ka parce que bali kosaccepte te komilinga te nzambe akeli apesi yango ya moke ndimango ndenge ezali salaka ta baexercice ekopesa mwa shape mwa forme ya bien sikoyo ye akenda soki na turki soki wabaki esalisa matako bandeko eleka esalema bien te ntango sikoyo baretour ebandi abandi so mpe kolongwa misuni soki nini ekomi komi kobolela siko ozolela soki nini likolo kozanga komilinga kosaccepte yango moni bana basi lelo bakomi prête atu ya kosala ba n'importe quoi botala yo mutu na make-up sans make-up de deux personnes différentes bazo reconnaître yo te mais attendez il y a un problème là vraiment eza pasi eza mawa mpona génération ya lelo nzambe asunga biso sikoyo ekomi sujet ya moquerie ekomi sujet ya raillerie ekomi sujet ya sarcasme partout na baréseaux sociaux tala na bato bakoma osala balive koseka elongi na yo mpo na nini et puis nayebi te bandeko benita ndimine kabimisa abimisa bolumbu na libandaka mpo aprouve bato ke non mobali oyo azalaki na mwasi azali na mobali na ye ezalaki mwasi mosusu te nzambe alola quel risque sikoyo bakoma oseka bolumbu na yo bakoma oseka bolumbu bandeko bazoseka balobi me bolumbu ya benita oyo fo olukela yango kombo mosusu surtout mabele modele bato bazofingela yango tata ovivre mpenza na mokili ya liboma monde oyo nga nayebi te mitu ya bato ya kwa à l'intérieur pardon ntango tolobaka na bandeko bopesa bavi na bino na yesu ezala na ntina bomo molimo mosantu akopreserve yo na bamakambo mosusu ya des choses qu'on ne fait pas chai de yo ndimi mpenza ozwa no risque otika bolumbu no ebima libandaka mpo prouve bato keno ezalaki yo ezalaki mwasi mosusu te siko bolumbu mo mpeza ata ya malonga bandeko bolimbisa ngai ya malonga te siko bato bandi ofinga yango pardon kongo mboko nga nayebi te elobi nango ata ndeko moko alobi moko nzambe adutaka ke ye moto akela kongolele parceke toza peuple moko to unique na bozomba na biso toza unique na nyonso ya biso towana makambo moko ya biso moko bandeko nayebi ke na bacommunauté misusu mpe bozoyeba ezalaka me
mambo elekaka na Congo bandeko bondimelanga ka na Congo. Oui, to fréquentaka ba mikolo misusu mais ba makambo elekaka na Congo et puis et pas ba congolais ka et pas ba congolais nulle part ailleurs. Non, toi bato toi penza bato. Ta bato bazana mokili o bandeko na ngai. Mama na ngai que Dieu nous aide les amis. Na yeka na pesa conseil. Milinga. Omone nzamba kela yo na elongi no munene wana to ya mokie asepela ozala bongo. OK? Moi je crois que ceux qui bénissent azaki ne muto ba extravagance te bat banga ba mesana nai et banga ba accepter. Et ngeza nango normal parce que ba bi ka ate wana eza bénita. Mais le fait que aza trop fake na apparence naï. Yango sikotango siko longi original et bimi bat bagangi balobi oh mungusu oh motote. C'est pas bon. Et c'est pas bon. Même les Français disent tout excénué. Et là, on y a des malamu, excès nango et baby ça comme ça mabe. Bandeko, na yeka na pesa conseil milinga. Mondenza makele la yo. Ya milinga, milinga. Maman nanga pardon. Ba na ebité ba jeune fille bukarani so ba soki bana basi soki nini na ebité so eza problème ni. Conseil que kana zena wa pesa yango na bandeko nanga ya abonnez-vous massivement. C'est la grande dame. Partagez, faites leur diffusion. Moi, like et ça là, bien activer cloche de façon que vous en émission. Mbalasima, de bonnes choses, merci, au revoir. Tu fais la gâte, tu as la photo à mon temps, tu vas Snapchat, quand on comprend de tes amis, quand il y a battu que Benita. Est-ce qu'on va continuer à Benita Bagodiste? Là, ma fille, Benita côté Bogabi. Makambola ya kofinga ngelo ngimabe ponga la kokana Benita te boke de kofinga Benita longimabe kuna. Benita za longimabe bande konanga. Benita bomola kawana na Benita oya solo. Parce que deux personnes. Ngaka ka model boboliga awa eza gai. Benita baza de Benita. Benita ya butu ya magoda na Benita ya boy. Ya pipe. Boke de komona Benita bula boye bato bilongi mabe. Posepela ka biso boye toyeka ka boye na suki na biso boye toyeka. Oui. Boke de kosala kuna boke de kofika ka elongi mabe ya Benita. Benita nde tozoyeba te kaka se kaba mama